Shalom, shalom, bandeko. Bonjour, bonjour, bandeko Barolanda biso. Na Yesu sopona verset biblique o papa na biso lumière apesaki biso pona to partager biso no soba na Nzambe. Bien aimé na ye pai na bino toti kambuli mo santo yende akamba biso. Na yebi nyonso te mais na yebi parti. Parti wana ndenge molimo ko sunga biso. De reste molimo mo santo ye moka ko sala ko compléter parti o ngana za o ngana ko lobate awa molimo mo santo akosonga biso. Amen amen. Yango na moment oyo papa lumière apesaki biso verset na biso ya Osée 4 verset na biso 6. Amen. Pona nini peuple nzambe bazali détruit parce que manque de connaissance. Amen. Toyebi au verset wana bato mingi balobela kango, bato mingi balobela kango. Amen. Mais ngai na pokwa lelo na Saint-Esprit ndenge lobeli ngai verset oyo bien aimé eza pona biso te, biso ba nation te. Zambe alobela ki verset oyo eza pona bana Israël. Amen. Bona Israël. Biso toza ba nation o toyambi Yesu. Yesu toyambi lokola mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Mais lelo basali na nzambe mingi ba pasteur ba tebeli ba tilisaka ngo que mon peuple manque de connaissances par rapport likambo songolo. Amen. Mais biso toza oto yambi Yesu Masiya, toza na Yesu kati na biso. Amen. Biso toza différent, on a lingi lelo bolanda ngai to comprendre yango biso ensemble. Amen. Moi na nzambe le vrai moi na nzambe o azana parole à cause de la connaissance, de la connaissance et la parole. Bible zoloba na biso muto a manque la connaissance, a manque la parole. Azana lilobate eza muto aza azoboma spirituel na ye, vie chrétienne na yezo kufa. Spiritualité na ye eza ya kokufa bien aimé. Ndenge bana Israël bazalaki détruit, c'est la mort. Bato bazal détruit, c'est la mort parce que le lobatango ezangi na mutu aza kokufa, c'est la mort qui existe. Amen. Parce que les soumou mutezo régné, les soumou ezo représenta biso kufa, la mort. Ta les soumou ezali c'est kufa. Amen. Moto oyo azana liloba, azana lumière, oye moko Yesu Masiya, c'est la lumière. Oyo apesi biso toza bana na lumière, biso ba nation to yambi Yesu Masiya. Partout tokokeli tozo éclairer. Alléluia. Tozo mema mwinda na nzela iloba na Nzambe parce que tozo na Yesu Kristo to accepter lokola mokonzi pe mobikisi bien-aimé. Verset oyo ezolobela bana Israël. On va rejeter qui la connaissance. La connaissance c'est la parole. Amen. Par l'ensemble de la parole, alobi, mon peuple est détruit parce que qui à lui il manque la connaissance. Puis tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'ai oublié aussi tes enfants. Amen. Zamba bosana même bana Israël. Parce que bakoko na bango batosaki te loba na Nzambe. Batosaki loba na Nzambe te. C'est que la connaissance ya Nzambe. Puis babosana ki mibeko Nzambe apesaki bango. Ya on tomona ki Moïse, les rabimisi bango na Israël. Et bandaki déjà na désert. Nzambe afunguli bango mer rouge, bamoni bikamwa bien aimé. Mais comme un moment moko Moïse a ki oumela na mabondeli na montagne bango bayebi ki o moto to biso makambe to yebi makamuni ne eli Moïse te azoya susu te bakelo caron asaila bango stati po ba doraka oya accompagner bango. Alléluia. To mona ki kana na Nzambe lingi kitela ki bango pona kozanga botosi ko rejeter maloba na Nzambe. Amen. Ko rejeter ye moko Yesu Masiya, ko rejeter ye moko Nzambe oya bimisaki bango na Israël bien aimé. To mona ki susu Joseph bandeko na ye ba rejetaki Joseph. Baboya ki parce que azoki angozwa bokonzi pana bango dépendre na ye. Joseph a no présenté pana bango Yesu Masiya ba rejeter ye ba teki ye pa ba mipaya bien aimé. Akena ye vers ba païen kuna na Égypte. Amen. Yango bien aimé le verset oyo papa lumière
bandeko bakolanda nga soki boza na molimo mosantu lokola nga bokokomprendre eza mpona biso te. Tobaziaka version na biso te banation eza mpona bana Israel. Toke mbangu tomona la connaissance oyo nzambe azolobela na Salomon oyo alobaki na Proverbe 2. Na Proverbe 2 na 6. Tokomi Proverbe 2, 6 elobi, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Salomon azoloba, car l'Éternel donne la sagesse et dans sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Na bouche en Nzambe ezobima, munoko na Nzambe ezobima la connaissance et la sagesse. Amen. Toke na Matthieu 4. Na bombangu. Matthieu 4. Matthieu 4. Elobi boye. Yesu kuna sikomutazoloba. Jésus répondit, il écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais dans les toutes paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Amen. Jésus azoloba na bana Israël ke mutako bika kaka na lipa te. Alobi mutako bika kaka na lipa te, mais dans les toutes paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Liloba o ezobima na munoko na Nzambe. Alléluia. Amen. Yango nde ezuza la connaissance o bana Israël ba bungisi o ba rejetaki na koloba boye. O bana Israël ba rejeté, c'est la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ba manka ki loba na Nzambe, ba zanga ki loba na Nzambe, ba zwa ki on a considération te. Alléluia. Penzambe aibaki balbi na ndenge bo rejeter la connaissance ngapi na ko dépouiller bina ko longola bino na sacerdote na ye. Nzamba longoli ba na sacerdote. Yango zo mona ti leo na Israël et temple za susute, temple za ki détruit. Yango Yesu zo ba na 3 jours na ko détruire temple oyo. Ba mona Yesu kwa za libo. Et ko za la détruire temple wana. Yango Yesu bandolo na bana Israël pe azoba na mwasi samaritain azoloba na ye que les vrais adorateurs ils ont na montagne te na Israël te ba ko adorer Dieu na vérité pe na esprit. Amen. Oyo biso ba nation o biso to yambi Yesu kola mokonzi pe mobikisi. Amen. Yango tokokende kotanga. Amen. Totangi na bombangu balobi, et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et la vie de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Le Fils unique, tozomona Yesu Masia. Amen. Le Fils unique, wana c'est Jésus, c'est la parole. Amen. Oyo eyaki elataki nzoto bien aimé eza Yesu Masia. Yango tozomona la connaissance oyo ezangaki bana Israël oyo Nzambe azoba bazangaki baza détruit parce que bazangi manque de connaissance. C'est la parole, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ bon baseptaki te baboyaki koyamba na bavi na bango. Amen. Yango moni na Jean 1:11 bazoloba Yesu ayaki pona bango mais bango ba rejetaki ye balobi elle c'est qui Jésus est venu chez les siens et les siens ne ont point reçu. Amen. Ayaki pona bango mais bango ba yambaki Yesu te. Biso to yambaki Yesu. Alléluia. To yambaki Yesu Christ. Bango baboyaki Yesu Masia bien-aimé. Bayambaki yete, c'est la parole. O bango baboyaki. Yango moni ke soto kiti na 12 balobi. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Abina ba onyonso. Ba yambiye.
pe bazo croire na kombo na Yesu apesi bango bokonzi kokoma bana na Nzambe. Ya ona lobi ke biso to yambi Yesu tozana bokonzi ya kokoma bana na Nzambe, tokomi bana na Nzambe, tobotama bana na Nzambe, tozungolu toza ba nation tozungolu tokomi bana na Nzambe. Amen. Yesu aza kati na biso toza rempli na Saint-Esprit. Moto yambi Yesu kura mokonzi pe mobiti bako lise matiti te na ba connaissance parce que o aza na Yesu Masia akotambola na Yesu akozana écoute Yesu Masia akozana écoute Saint-Esprit. Akosala makambo seno yo te mais seno Jésus. Oyo moni wana manque de connaissance wana o batu bazolobela. O batu bazo ko adresser bazabana na Nzambe te. Nanu babotami ya sikati. Bo moto na bango na ne kufiti. Parce que so bo moto kufi bien aimé okozanga la parole te. Muto sa azangi parole aza détruit. Ya omoni bango baza détruit parce que bazangi la parole. Bazo comprendre la enseignement te, ba écriture, bazo comprendre en te. Bango bazo tanga ba écriture, mais la parole fa ki kuya ki temple sa soute na Israël. Nzambe abalu ki pona biso, biso to yambi, biso to accepter. Lokola mo konzipe mo bix, toza rempli na Saint-Esprit. Alléluia. Le royal, sacerdoce royal, c'est biso bien-aimé. Bakoyi kokosa biso te. Alléluia. Parce que biso nde toza l'église, Yesu azo représenter le corps de l'église. Soko yambi Yesu zona Yesu zo tambwa na kobanga Nzambe bakoliso batabatin 10. Nous avons déjà par la grâce de Dieu. Colossiens 1:10. Pour marcher une manière digne du Seigneur, à lui être entièrement agréable pour apportant des fruits et à toutes sortes de bonnes œuvres croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Pour tout ça, la makambo ya malamu, toza na vie oya malamu eza agréable na miso na Nzambe, ezo singa toza na connaissance ya Nzambe. La connaissance c'est la parole de Dieu. Amen. Ezo singa bana Nzambe, pour tout tambola bien, toza l'agréable pa na Nzambe, faut toza na connaissance ya Nzambe. Amen. La connaissance ya Nzambe ya monde mutu eko kotinda biso to tambola bien na miso na Nzambe. Alléluia. Amen, amen. Yango ngana yo to kotambola bien. Balobi na 10 na Colossiens 3:10. Porte aussi ça. Na 10 balobi. Il avait revêtu homme nouveau qui s'enouvellement dans les connaissances selon image à celui qui est créé, qui a créé. Amen. Balobi homme nouveau qui s'est